tozoyebisa na population bayeba makambo nyonso oyo colonel major Raman Kota ya base logistique Abomi Mutu dedigdezwa leki ya mandani bafami ya Mobutu mpona makambo ya lupangu. Mapangu oyo ezali na sayo Conseil d'Etat azaki mapangu wana, kasi major wana atindani na General Kazimoto po baya kobotola mapangu, kasi dedigdezwa azali kosala na izeter bango nde bakengelaka kuna mpona parke ya Conseil d'Etat. Lokola baboyaki kopesa bango mapangu nde akei kozwa basoda na bango ya base logistique babeti kilo moko. Bozomona mwana oyo azali leki ya mandani Christian bana kasi ya Mobutu babeti ye awa tozoloba azali na bomoi lisusu te. Tozosenga la chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a interpellé Général Kazimoto, a interpellé pe major wana makambo basali ezali koviole article 188 ya constitution oyo elobi ete les forces de FARDC sont républicains. Nul ne peut le détourner pour son propre compte. Awa tozali komona baji basoda ya l'Etat mpo bakende kobotola mapango ya bato mpona bakonti na bango moko. Ezali détournement ya main d'œuvre ya armée oyo article 188 ya constitution elobi ete ça sera puni sous peine de la haute trahison. Basoda ya base logistique babanda kokanga bato mpona makambo ya mapangu. Basoda oyo batengani mpo babatela mandiki ya mboka basali abandon de poste bakei koluka mapangu ya General Kazimoto na Major Kiki. Tozali kosenga la chef de l'État ba-ONG nyonso ya droit de l'homme oyo biso na Kinshasa tosaisir mpe kuna na mikili ya poto Christian Mandali asaisir tolandela likambo oyo tina suka. Major Kiki abomi bato ebele atambolaka na munduki, atambolaka na basoda ya l'État, azoterrorize population kobeta batu. Chef de l'État atala likambo oyo ezali détournement ya main d'œuvre ya armée nationale.
ezali fait pili sous peine de la haute trahison à la nation congolaise. Soda ya FRDC ebandi boli ya komi na commandement ya Major Kiki. Major Kiki akomi nani? Major Kiki aza na pouvoir nini? Major Kiki Abomi batebele. Tokoti si plainte la ministre déléguée à défense, que le secrétaire général à défense, Batala Likaboyo, Bezazali fonctionnaire à l'État, terrorisme, Oyo, Major Kiki Azosala, trouble à ordre public, gâchette facile, kobrake batumanduki, yoso wala sous commandement ya Général Kazimoto, Likolo basoda oyo batsengami mpona kobatela manduki ya base logistique, bakomi nde kosala terrorisme. Lai Major Kiki la cité, bato bakufi ebele, Mutu alobaka te. Major Kiki azotambola na munduki wana auditorat Etat ela biso likambo. Ministre délégué à défense ata ela biso likambo oyo. Conseiller spécial et chef de l'État, tala likambo oyo. Pouvoir ya fati ezali pouvoir ya État de droit, ezali pouvoir ya État de droit. Yango tozosenga na baressortissant nyonso ya Équateur pour la marche pacifique, mpona koluka kotrouve solution ya likambo oyo. Makambo oyo ya sayo, justice conseil d'État mazima pango oyo bazotonga eloko ya l'État. Soki eza na moto akopesa Général Kazimoto mapango to Major Kiki ezali gouverneur to ministre ya affaires foncières, eloko lila ya kobomela biso ndeko asali nini? Makila na ye ekoganga awa na sayo l'État si azima pango oyo bazotonga biro ya conseil d'État.
tozoyebisa na population bayeba makambo nyonso oyo colonel major Raman Kota ya base logistique Abomi Mutu dedigdezwa leki ya mandani bafami ya Mobutu mpona makambo ya lupangu. Mapangu oyo ezali na sayo Conseil d'Etat azaki mapangu wana kasi major wana atindani na General Kazimoto mpo baya kobotola mapangu kasi dedigdezwa azali kosala na izeter bango nde bakengelaka kuna mpona parquet ya Conseil d'Etat lokola baboyaki kopesa bango mapangu nde akei kozwa basoda na bango ya base logistique babeti kilo moko bozomona mwana oyo azali leki ya mandani Christian bana nkasi ya Mobutu babeti ye awa tozoloba azali na bomoi lisusu te. Tozosenga la chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a interpellé général Kazimoto a interpellé pe major wana makambo basali ezali koviole article 188 ya constitution oyo elobi ete les forces de FARDC sont républicains. Nul ne peut le détourner pour son propre compte. Awa tozali komona baji basoda ya l'Etat mpo bakende kobotela mapango ya bato mpona bakonte na bango moko. Ezali détournement ya main d'œuvre ya armée oyo article 188 ya constitution elobi ete ça sera puni sous peine de la haute trahison. Basoda ya base logistique babanda kokanga bato mpona makambo ya mapangu basoda oyo batengani mpo babatela mandiki ya mboka basali abandon de poste bakei koluka mapangu ya général Kazimoto na major Kiki. Tozali kosenga la chef de l'État ba-ONG nyonso ya droit de l'homme oyo biso na Kinshasa tosaisir mpe kulala mikili ya poto Christian Mandali asaisir tolandela likambo oyo tila suka major Kiki abomi bato ebele atambolaka na munduki atambolaka na basoda ya l'État azoterrorize population kobeta batu. Chef de l'État atala likambo oyo ezali détournement ya main d'œuvre ya armée nationale ezali fait puni sous peine de la haute trahison à la nation congolaise. Soda ya FARDC ebandi boli akomi na commandement ya major Kiki. Major Kiki akomi nani? Major Kiki aza na pouvoir nini? Major Kiki abomi bato ebele. Tokotisi plainte la ministre délégué à défense que le secrétaire général ya défense batala likambo oyo
Déjà zali fonctionnaire à l'État. Terrorisme. Oyo, Major Kiki azosala. Trouble à ordre public. Gâchette facile. Kobrake batumanduki. Yoso wana sous commandement ya Général Kazimoto. Likolo basoda oyo batengami mpona kobatela manduki ya base logistique bakomi nde kosala terrorisme lai major Kiki la cité bato bakufi ebele mutu alobaka te major Kiki azotambola na munduki wana auditorat Etat ela biso likambo ministre délégué à défense atayela biso likambo oyo conseiller spécial et chef de l'État tala likambo oyo pouvoir ya fati ezali pouvoir ya état de droit ezali pouvoir ya état de droit yango tozosenga na baressortissant nyonso ya Équateur mpo la marche pacifique mpo na koluka kotrouve solution ya likambo oyo makambo oyo ya sayo justice conseil d'État bazwi mapango oyo bazotonga eloko ya l'État soki eza na moto akopesa général Kazimoto mapango to major Kiki ezali gouverneur to ministre ya affaires foncières eloko lila ya kobomela biso ndeko asali nini makila na ye ekoganga awa na sayo leta si azwi mapango oyo bazotonga biro ya conseil d'État Yo!